Vital Kamere. On a eu qui te bazo kopesa ba maman moi pete misaba sana na bon maman na ba pesa ba kamati ba tie kombo ya mi dans la kati ba kopesa ye pete pour ça nini pour ma balle belé ba pesa de pete pe ba professeur université ba to ça le ko na bengango observatoire africain pour la sanction positive. Penza so boko lukaka mbongo boko luka mbongo tina ba mbongo ba kopesa maman Marthe abundi na mbuta muntu ba mibu ebele to kondima bongo ye ba tie kombo poani. Mingi so na biti bakangi Félix commande. Moi commande tant to ba mike singa boy. Babenga ngo ngando. Basali ye ngando. Moni ngando so azabo moy bakanga kaye na singa na moto bakoka mokila komi lokola mbanzi boy. Soko na lobi bongo mafingele ndinga. Batomboki lokwa tena hivi bongo loko. Sote na fingi bango bande côté démocratie abo mesana. Delice sanga na luba ya bokendani. Bango bato ayiki kokotisa nyamu koko makambo wana tanga maki na lokasa o ya mabe. Oinga okabwa biso bande kwa lamuka. Tolingi te. Toko senga mokonzi Moïse Katumbi sali sabiso mokonzi. Okotuti sabisa biso libaku pamba. Tango zozo bato o baba mbeyambe okotia liboso na biso. Okotaisa biso te bato bako buntane tumba ya solo baba zoba. Bango pe basala mbeyambe. Ya mala mote mokonzi. Mokonzi bimisa bato ani ngomba na biso. Bali mbuma mabe bako polisi lingomba. Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, je reçois dans mon émission Actualité politique l'honorable Mike Mukebai, qui est mon invité de ce jour à Kinshasa, puisque j'ai fait le voyage pour ici pour voir en live déjà l'honorable et le féliciter. Tout d'abord pour son élection en tant que député provincial dans la ville de Lingwala, la province de Lingwala, pardon. Donc je vais lui dire bonjour. Bonjour honorable. Mbote. Mbote honorable. Tout d'abord, mes félicitations pour la victoire Nayo en tant que député provincial. Félicitations. Matondo mingi, matondo senge ko pesa ngo ba imboka, o ba pesinga mingongo na bango. Ngana abelo kwa lindanda, o bango bako beta. Matondo senge ko pesa ngate senge ko pesa bango. Dokwa yo pesinga matondo ngana tindeli yango bango. Penga ipe na bibo ye malamu pona yo jika. Ndengo ye na kisasa. Mikolo na yo kolekisa wa. Olekisa ngo na esengo. Osepelate wana mboka na yo. Bozongi na yo pe na mikili ya poto eza malamu. Donc na lobi soute boye malamu jika. Merci Ming. Honorable Batwebele balowaki pona quelques irrégularités qui se sont passées dans l'élection AWA dernièrement. Pour Nini, en tant que opposition, Baleki Sakio. Te, ngana ebite. Wana esengelo tuna motuna wana nanga. Ponga na longa ki mapona minanga esikanyo so mibale. Na longa ki na national pe na longa ki na provincial. Mokoba misi provincial batangi kombo na ngai ekomi na national baboyi kotanga. Ezaki ekosama na ndenge bango balingi awa basepeli oleki awa oleki te. Na national baeko yibe bonga na nga na lingomba ya bato bazanga nzela kotamba baimo oya UNC ya Vital Kamere. On a eu qui te bazo kopesa ba maman moi pete misaba sana na bon maman na ba pesa ba kamati ba tie kombo ya mi dans la kati ba kopesa ye pete pour ça nini pour ma balle belé ba pesa de pete pe ba professeur université ba to ça le ko na bengango observatoire africain pour la sanction positive. Penza so boko lukaka mbongo boko luka mbongo tina ba mbongo ba kopesa maman Marthe abundi na mbuta muntu ba mibu ebele to kondima bongo ye ba tie kombo poani. Et à ma wawan ezali boke na fongola ki na kangi.
bakamati bayibi libonga nga bapesi moto babenga na chilu bakama malobaka te moto mayele mingi te komone molendo sakombi alobaka te banda batia ye interfédéral ya INC nano asa déclaration te po makambo moto bapesi quand même bakamati bapesi ye libonga te botika makambo bakongomani wana bapesi nga te ezoloko na ngai soko baboto le loko na soko ezaki ya monene baboto ndambo esengeli osenga yango obundela yango bakopesa ngo moto ake na assemblée bekolala bapongi akokolo bakuna te ye azaki interféré ya INC bazwi ata sei te na Kisasa te bakamati bapesi etumbo ta mokambi mabe akoki komema bato na elonga te bango bakamati bapesi ye pete na koyibaka eloko na ngai yango kamera aza boni esengeli bapesi etumu mosala bamemi bapesi akoki komema yango te ntango biso tokobundaka mpo na kokendaka kobulengela maponomi ye kosepelaka mikolo nyonso bapesi ye ete kumba bato na maponomi akamati atie bato bakendaka kobina bato balekolaka bato basi atie bakombo na bango na suka bazwi libungu tulu bavanda te sikoyo baya koyiba eloko na ngai balekisi ngonga nyonso na esika bamelaka masanga kobina kuna basiliki sika ekomi ntaka maponomi ngai nazwa eloko na ngai bango baye koyiba eloko na ngai eyali malamu yango nakolikia te bazuzi nayaki na mikanda nalakisaki bayimbaka omonaki yango nakotalisa te nazwaki mingongo na ngai koto mwambe na tuku samba 8070 voix nakolikia te bazuzi bakozongisa ngai eloko na ngai bazali bato ya bwanya mpo nakoyokisa bamiyibi oyo ya UNC soni okoyoka ngai mama oyo etali provincial moto moko azali kobundisa ngai bazuzi basi bakataki likambo kasi eloko nakoyebisa bakongomani bayebaka boloba tete basi bapesaki ye nani apesi ngai na bayimboka baponaki nga bisika mibale nakobunda mpo eza eloko bayimboka bato bapesi ngai nanga te nakobundela yango engo bate nasepela lokola yaki te lifuta moto akopesa ngai te oyo ya national nakokenda na yango te suka ye moto ayibi ngai ayebi yango ntango tokutanaki na ye soko ayebaki talongaki pwani atindaki ndekeno ya mwasi sikatisa kombi aya kobenga nga tokutana ntango tokutani na ye azondima te soko bandenge bayibi wana ezali ngai te eza kamera moto ayibeli ngai mpo kamera babaki bato nyonso na INC bakoki kokweya kasi secrétaire général na ye na interfédéral na ya Kisasa bakoki kokweya te so bakoki kokweya te bombo ya koyiba eloko na ngai tala bokonzi oyo kamera yeli biso tala yango wana bokonzi ya milulu balata blingi tala bokonzi baye nango ya koyiba biloko ya bato bakomema Kongo wana bakomema Kongo wana nazali na yango tokosamba epa bazuze bakokata na mikolo ekoya na elikia te bakoyeba kokata na nzela ya mibeko bazali bato abwanya etumba na ngai yango wana yango moi nakotemela yango mikolo nyonso kasi na abi mama soko toko batema ponami ya mabe eza te mpo na boyini ya nanga yango monaka mikili ya poto bakendaka liboso so bosali elikambo esengaka te botala esika nini ezalaki mabe esika nini ezalaki mabe natuna motuna ntango nanga bimisi maponomi il avait le résultat mpo nani basaka te ntango babimisi maponomi na butu wana kaka batie baresultat nyonso na internet abombi yango pwani mpo ayebi te solo ezali te le résultat la oyo akobimisa akotanga na butu natuna yo na élection présidentielle babi Fayulu azwi mingongo boye Félix azwi mpo na nini na députation nationale balobaki te oyo azwi boye oyo azwi mpo ni balobaki yango te mpo bazalaki nango na lokasa tolingi tobongisa mpo Kongo ekenda liboso tokosenga mapono ya nsima moko batanga mingongo ya moto na moto ndenge azwi mpe soko basisi bazwi babimisi nyonso kaka ntango bakosisa nyonso na bato bazwi te babimisi yango bato bayeba siko babombaka mpo basaka potopoto nanga yebi takokisaki ba PV te tokozala na pasi ya kokisa ba PV mpo yatindaki ba PV te nzela ya moyibi mpo na nini pourquoi nanga na pas publier les résultats publier tous les résultats tout mpo basala yango na kati ya ordinateur ya masini mpo na yabimisi yango te te botuna ye te tobongola tobongisa mobeko oyo koya ya nsima ya maponomi totia na kati te mokolo seni akobimisa makambo maponomi abimisa nyonso atia yango na internet ezali mpo na bayimboka te lelo babombeli yango nini
Point ba ko bimisango te. Po ba ebite lokuta na kati. Nanga ebe lokwa sali. Oki ngai nanga ebe lokwa sali. Kasi nanga tokotika yete. Oya sali ayebaka. Tokotika yete. Amoni ndeko na mulunda ndenga komati. Ateka ndako te na mon frère. Moi misolo ya baimboka ndike ateka ndako. Ah wawa na komina Kisasa to na komina Kisasa. Azako tonga temple monene te. Etikala monoko ko fungwa mesila te. Na misolo ya bula matari ya baimboka moni ndenga suki ngonga na epe koya. Elanga wana kafe ako donaka wana tokolakela ye mabete akomona makambo kosama. Bilanga kakao ho azana ngokuna. Tozali na ye. Ya banza itakataka bato na mapono minanko akoyeba. Azala kimia tata azala kimia pa ozali nanga. Zala kimia yayo koela yo. Kobe tungisa te. Nyonso futa makanase yayo koela yo tata zala kimia. Très bien, honorable. Mais en tant que député provincial, aux Obangate, que électeurs nayo, comment dire, sont un peu découragés parce que c'est quand même une assemblée qui est majoritairement FCC. Au Salandenge Nini, quelle est ta stratégie? Ah, et Tumbananga eza pete bao ba poningai. Bao ba yoka kamongongo oya biso bana lamuka. Bana Kongo mobimba. Et Tumbananga eza pete. Ata bato FCC baleke belé na yebisa bango bozana kimia. Na koloba na kati ya ndako ya assemblée provinciale. Soko bayoki ngai te nakobima na nzela ya bandako ya sango na bapandi sango. Soki bayoki ngai te nakoya na balabala na kotelemisa baimboka tokosukisa bango. Etumbeza pasi ngai na bango kuna. Ata bazali kama ngai mobayeba te. O maele ona nango etumba na yebite so bango bakolonga. Soko babimi na nzela ya bolamu ya baimboka na ndimite te bakolonga ngai. Na sina tie maele ngome maele langa misato na tie ngwana. Kuna na kati ya assemblée na lobby na bimi na ndako basango na bapandi sango na bimi na balabala na lomoto totamboli bakozonga sima komi tungisa te baimboka boza na kimia bokomilela te boza na kimia bopesaki biso mosala baoyela muka tokosala mosala bopesa biso na suka mitano bokosepela boyeba te botali bobi te bato basali mosala ya bulamatali solo. Bien. Donc, tu as un peu actualité. Lobby, comment dire, résultat, il y a Assemblée provinciale et Bimaki. Donc, FCC Azui 20 sur 24. Lobby. Ah, nandenge maponome ezaki na bululu ekena na ndikamba koloba te. Pona solo na lokute koti na kati na ebinika koloba te. Tokoliki ate maponome mbala sima. Ekoza maponome ya pole. Pete baimboka bayeba pe kopona pomba mosusu pe ya pe mabe baimboka bango moko baimboka bakotala lingomba moto ana ngote babikaka o azai moto na biso moto ya biso moto abina na lingomba ya bato ya kanyaka baimboka bayeba kama pono masima liboso ya kopona moto bayeba na lingomba nini kombo ya lingomba na ye lingomba na ye sa mosani pona Kongo ya lelo kwa motu ya Pasteur Ngode Poye Abimi, membre du FCC, Abimi élu président de l'Assemblée provinciale. Après retrait, il y a Peter Kazadi, Estrebi, en extrémité rapidement. Le binitmo dans la nomination, dans l'élection. Na moni tango abimaki bato batuni ngai motuna wana. Na yebite Pasteur Ngoi, Pasteur Godem Poye. Ala moto na yebaki na lokuma malamu liboso totokutana na ndako batindami. Tango na yeko kutana na yeko na moni etamboli na ye na sepeli nango. Na moni tazali moto abwanya pe moto asolo. Akosaisa mosa malamu. Ça quand même membre ya FCC. Moto FCC na kotala ye. Ye Pasteur Ngoi. Mpoyi. Oki ngai na tali ndenga kotamba pene na ko baboyingo batete soka bimi na nzela na kobikisa ye. Na moni tazali moto ya bwanya. Na beti maboko. Nabi moto FCC kasi moto abwanya banda to bandi mosana ndako batindami toyokana kana mingi na makambo etali bongo na makambo maele la biso na ye kutana ka mingi na sepeka nango so na luki moto to sangisa maele kana ye omoni yango na bia zali moto abwanya moto asolo ata zali moto ya FCC na koliki ate na o alakisaki ngai akokoba na nzela wana pote Kisasa ekenda liboso po bato bayeba tena ngumba Kisasa bokonzi ezali epai ya gouverneur te bokonzi na nzela ya mibeko ezake pa assemblée provinciale mbaleleki kimbuta sakanaki na Kisasa
pour assemblée ezaki assemblée moko ya bolembu ya ba goy oyoki ngai yango na kotia elikia te na ye na biso nyonso tokobunda po te Kisasa eyeba komona mbongo na yango. Très bien. Honorable Mike Mukweba, que pensez-vous? Il y a des dénonciations en ce moment, tout est belé, dénonciaki corruption justement, na kati ya ba élection ya gouverneur. Balobi yango na kati ya élection ya ba gouverneur pe na ba élection ya ba sénat. Ezali likambo mabe eyamba liboso te masolo ebeta mateba député provincial ba kozwa mwa misolo. Banda kala. Esengeli te soki likambo wane bimi libanda soko ba kozwa etumbu pona bato basali yango bazo etumbu. Kasi ezali likambo ya kosuki c'est pas ba député provincial te. Ezali ya kotambwisa yango kokena nango mboka mobimba, po mboka mobimba ekufi na kanyaka. Oki ngai mama. Na sepeli ndenge bato te ba lobi ba beleli likambo ya ezali mabe. Kasi esenge kokenda nango te na suka na biteni nyonso etali bokambi ya mboka mabe ya kanyaka ezali. Biso moko ba député provincial na mosala obulamatari ya pesi biso kati nango mosala ya kobundisa kanyaka ezali esenge totele mapote kanyaka ezonga sima pona mboko kanyaka ezonga ezali makasi nkite tambola kate kanyaka ebomaka nkite ya mboka senge totele ma elongo poto bundisa yango poto nkite ya Congo efuluka. Très bien. Oko sekanga na lingana na ngai mama. Basi masoko yelo wanga pe lingala na yoki na kwebisa bajika musuku na tsoko zongi bata iso lingala ya biso. Bientôt gouverneur ya Kinshasa à Obima. Est-ce que vous allez soutenir Mutumoko en tant que candidat? Nasina lobaki yango na ko pesa makasi nanga na Deo Kasongo na moni tazali elenge pete na tie maboko na potopoto te lokwa basusu ya makambo akanyaka. Pe makanisia nango po ngumba Kisasa ya malamu ndenga mema misala oyo ye moko efuluke kenda liboso yango na bite lengo ya ko kende liboso na biso na pesi ye maboko na bite kolo asungaye ba député provincial o ba na posa ya mbongo na Kisasa soki pe ba ko sungaye e ko za malamu pona ko pona ye ta kambe ngumba ya Kisasa. Très bien. Très bien. Ngelo kwa ngana bi ngana bombi te na tangi moto na ko pona e komi ngambo te soka leki te likambo te natangi mpona kobate oyo akoleka ya ngambo na ngai te oleki wa gouverneur ngai apesaka mongongo na ngai te wapi likambo na ngai yo kuna ovandi gouverneur ngai afai député provincial moto ya moto atie mosala ye ngai na ye te mpona kobondela moto ata ndenge nakopesa deo mongongo ya te mpona yebisa ye nsima oyebi te ngai napesaka oyo mongongo te so gouverneur oyo akoya toloba ta ye taya moto ngai naponaki te etali ngai te akosala mosala na ye ngai mpe nasali ya ngai abuo pia esuki wana moto ekosala moninga mosala ya te toye kosala mosala ya bulamatari yo bayimboka batindi biso ndenge batindi ye ndenge batindi ngai oki ngai aya mokonzi na ngai te ngai mpe na mokonzi na ye te assemblée provinciale moto ya likolo na ye yango moto ekolakisa ye nzela ya kotambola soko aboyi mobeko ebeti ye omoni yango kasi banda nga nazwi makasi ya kotanga kombo wana nde memenga mafinga ekolanda ngai awa te na monoko ya mboka te kofinga te mama na ngai oyo akufa mawa mpe bato bakofinga ngai nasekaka be mpo nayanolaka bango te bango moko bamonaka te kuna na kati ya nini oyo babengi ba réseaux sociaux bamona nga kuna nayaka te bakoma mba mosusu be mwande komusa bisika mafinga lelo elekaki makasi bakotisi te na moweyi ya mama na kondo ngabi loko bakotisanga makambo wana tetika nayaka te kasi eloko nasepela bango mpe balembaka te natanga makambo na bango te kasi bango mikolo nyonso tena mituna so balaka mosa osala te mikolo nyonso ntongo mpoko bato balaka mosa osala te ngai nayebi te nakoloba makanisi oyo naa nango mpo na Congo tozali ebele moto ya makanisi na ye soki mabe soki eza kotobola moto mingi so nabi te bakangi Félix Commande moye Commande ntango toki baya mike singa boye babenga yango ngando basali ye ngando moni ngando so aza bomoi bakangaka ye na singa na moto bakokanga mokili akomi lokola mbanzi boye
soko na lobi bongo mafingelo ndingai batomboki lokola te nayibi bango eloko to te na fingi bango bandeko te eyi démocratie abomesana ntango nga bofinga ngai nga mpe namelaka te. Bomesana. Très bien. Donc on va passer un peu à l'autre partie. Par rapport à la Mouka, éclaircir un peu Batubazo Loba Ebele, honorable Mike Mukebai, Aza Issou soutient la Mouka, Akimi ensemble, Aza Issou soutient ba Moïse Katumbi. Est-ce que honorable Kokiko éclaircir Bisso par rapport à la situation en cours? Ngala Kima ensemble était ngana tomboka ki polo kasa ba konzi batanga ki akima be lokole ko tuti sabiso mito na batonde bande kwa la muka yango na baki soki boengai na longo ensemble simana yango mokonzi oya biso banso na ensemble Moïse Katumbi chapeau o to benga ka machine aye ko lo bate ye makambo wane lo maki ayebi yango te to ko sola na ina nzela singa ayebi singa makambo wana ayebaki yango te yango na zongi sima kasi lokolo moko etikali libanda pona na kanda ya bato moko kuna na kati ensemble bambe o bako tambola keibwa zongi bo Delice sanga na kode lubaya na koyebisa mokonzi Moïse Katumbi abenga na bango babima na lingomba na biso basi bakendaki na kashe bakendani tata bokendani ngai na kotika koloba tete bato wana balongo soko mokonzi akoyoka te moko mosusu tokozwa likambo wana biso moko ekoleka ndinga malambo te. Delice sanga na lubaya bokendani bango bato ayiki kokotisa nyamu koko makambo wana etangamaki na lokasa oyo ya mabe oyo nga okabwa biso bandeko ala muka tolingi te tokosenga mokonzi Moïse Katumbi salisa biso mokonzi okotutisa biso libaku pamba tango ozozwa bato o babambeyambe okotia liboso na biso okotalisa biso te bato bakobunda na etumba ya solo babazoba bango mpe basala mbeyambeya ya malamu te mokonzi bimisa bato wana lingomba na biso bali mbuma mabe bakopolisa lingomba batata wana mibale babimani bakendani ya liboso mpenza Delice sanga na kosenga ata ye moko akana soni te akendaki lobe abite na kei na ngai na kashe siko zongi po lati kanzaka na keke leki pe liboso na biso po biso baumbuna o bajoba biso bongo esaka te yonde maele leki bato nyonso ya mokili yonde mokili ebanda na yo ekosuka na yo soki bongo na yo esika te bato bana maele te po asala likambo tolingi su te kendani soni kendani tolingi su te okinga tolingi te mokonzi Katumbi chapwe bato wana bambeyambeya dongolo yani biso bango longola ni bambeyambeya wana bapema pembeni bakonza biso esu te tolingi te toboyi. Très bien. Donc on passe une autre question par rapport à la Mouka. Dernièrement, Francis Kalombo à Lobaki, Moïse Katumbi ensemble, Soutonaki, candidature, il y a Martin Fayoulou, mais simplement candidature naïe. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment de la Mouka? Batobati koswana toki makobaka makamosu na ba panzisango ya toute cette somme mito. Toi makambo ebela ko sa bato bavandanye. La Mouka est toujours là. Bato batika kolobaloba tokoya kopanzana ekopesa baimboka pasi. Soko bato bakoyeba te Kabila na Félix bakoyoka likunya ndenge to bomoko na biso ndeko mabiso na elonga soko tokabwani bokonzo yo ekolonga totika bilobaloba toana na makambo ebela kosa toana maponomi ya Beni Butembo Yumbu tokozela yango po tozwa batinda mimosu kuna totika nde bilobaloba toana kimia soko boyoka nezate to ezali to bandana koloba na kati na biso okingai to solola to yeba to kotambola nzani bakonzi bakeba asi bakei kuna pona kokutana bakutana bayokana totala nzela esika kotambola bilobalo bana ba epa bapanjisa ngana mopanjisango ayaka be pona kobimisa yo na monokolo kokotutisa mabaku lokwa ndengo yabo so na lobi yo kotutisa mabaku do sepeli do sali base esengete ngana kima yango naza mayele na koyebisa ba oya biso baza mayele bakima nyonso oyo koya kotutisa biso mito tona na makambo ebele ya kosala okinga tona ebele ya kosala tozala na bomoko mokonzi Katumbi akoya na Kisasa tango koyawa
poto yamba lo moto eza makasi. Azui passeport mais est-ce que akoya? Yango na obina yo tango akoya ngana yo kotuna nga moto ate sina ya noli. Tango akoya na Kisasa. Pote lo moto eza makasi senge toza bo bomoko. Tomi kosate toza na kimia. Mokonzi akoya we sengeli te Kisasa telema. Na koyebisa bana Kisasa baye bakayango libela te mokonzi akoya. Soki bomoko ezali te tokoyamba mokonzi malamu boya. Bato bakosa mokonzi te mokonzi kolanda bango te. Toana mingi ya kosala na lingomba toanango tokendani malembe nayebi te babibonga mosusu oyo bakopesa ka opposition ekoko kabola biso boyoka na kabola biso te ebonga oyo ya chef de file de l'opposition bovanda na bwanya na sembo boyokana ebonga oyo bapesi biso mabonga mibale na bureau ya Assemblée nationale olimbisanga mo ebonga oyo ya deuxième vice-président na ya rapporteur adjoint bovandani kokabolango na ndenge ya bwanya toyokana eza ya kowela te soko tokabwani boyebaka te Kongo ekoti na bowumbu mibu tuku mibale tuku mine tuku mitano po mayela Kabila ezali alembisa Félix lokola ndenge alembisaka Palu ebongo bokonzi na ye Dzonga tokeba tala Félix abaite akobimisa bato bana boloko na mikolo zomi Kabila kangi yango ebimi mikolo zomi ekoki lelo tango toswana bato basi abimi nano te wana ezali po ani po Kabila aboma Félix na miso bato ata isa bato tana bokonzi te bato bayina ye bokonzi na ye ya makasi ya Dzonga to azongisa moto na ye. Très bien, donc on est presque arrivé, tous aussi sa émission. Pour la fin de l'émission, un petit mot, honorable Mike Mukebai, par rapport à 100 jours, le programme il y a 100 jours du président Félix Tshisekedi Olomini. Apesi bilaka eleki ebele na moni ndenge akosalela yango te elaka ya liboso oyo kotalisa te elaka ya solo te elaka oyo alobi te akokitisa motuya ya biloko na sanza misato okosala ndenge engo bato ayebi eloko akosala te epai akokenda ayebi yango te soki obakisi wana na minyololo oyo Kabila tie ye ndeko na nga Félix na banza te ngongo ezali nano po te ozonga nsima lisitwale ekotelemela yo ekozala soni oyoki bato ya FCC bakoba te bozali na accord bino bokoyangana te moto na yo moko aye kondima na nzela ya ndako ya basango moko eyali mawa eya lokola moto batie mbeli na mongongo eyali mawa na okeli ye mawa bilaka apesi ya bilaka monoko zela mikolo kama ekoka nga na yo tokokutana soko ozali na Kisasa soko soki ejika ata na nzela ya singa benga ngai mpo nayebisa otala mikolo kama ekoki eloko nini esalami libungu tulu kobosana te soko ozongi na ndoka mboka malili obenga ngai kobosana pe te soko okei na kotindo epa bato babaka lingala Très bien, tous. le côté français de Kimi mwana poto. Très bien, donc aussi ici émission, je voulais juste aussi remercier donc l'honorable Mike Mukebai par rapport à l'accueil aujourd'hui. Merci Ming, honorable. Pour l'accueil. Natondi yo matondo mingi ngai ndeni moto ya kotonda yo kolongwa poto te oya koluka ngai awa ezali awa te oye te kokoma okoma bina koluka ndeko na ngai wana aza mwa liloba koloba ya likambo akosakana nango te ngai nde natondi yo matondo mingi pe etando eke na bino na mosala ekosala mpo na Congo natondi bino nyonso lingomba na bino mobimba matondo mingi mpo na mosala bokosala mpo na Congo. Merci Mingi. Donc je remercie vraiment l'équipe de Clebois.com, tout d'abord les spectateurs qui nous suivent, les internautes. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je remercie mon équipe ici à Kinshasa, Amar Namporio derrière la caméra, Rems, Jolicia, Aruna de la Nation. Et je vous dis à très bientôt sur notre site Clebois.com. Guy Jokiala, à bientôt. Au revoir.